ezui partout dans le monde, ezui na molongo mobimba, ezui bipai binso ba Felika Bozali, pe ba Kongomani, ezui likambo la motote, ezui la monte religieuse na chaîne nabino ya Océan du Congo, chaîne de libération, ezui eko beta eko panza eko sasa. Ndeko nanga mafingu c'est normal, mais eloko moko nazali ko pesa bino matondi pona moni Kongola zoyoka. Bozangi siko moya kofinga. Donc merci Nabino Penza pour bozangi siko mafingo. De vérité percée bino ndenge bolobaka lokota le français et koti la bakati na bino e bandi kolongola bino bolema. Mais soni oyo siko elatisi bino nde mafingo esi na monoko pour bosolo eza teti ndenge bolobaka lokota le français. Ndenge ya Laura Sokoko Kabili très alingaki à salir bokechu ayambo et lelo bokechu azako répondre bino par rapport à silence nae bomona ke loko ayebe loko il fallait qu'il a répondre mutu ya mayela yokaka o mitali est-ce que nazala bambeba soki nazala ngote soko na telema na loba ndenge maître nanga Jésus-Christ alobaki boko lo yebisa renard wana parce que atalaki ke héros dans un renard ozo lukanga muto na ina sauver ozo finganga muto na zo risquer ozo finganga muto na zo loba no bosolo mais loko moko na comprendre que basi na bilo bazara kitoko te yo moko poza kitoko te et puis oza mayelete et puis souci ya makasi na comprendre que bolinga ande misu nanga mais na sina yebisa bino 2000 € à chacun pas mon ami sunanga 2000 €. Ce que ça lango benga la relaxation misunanga. Parce que la comprendre que le que ça la rabilo ce qu'on passe ces amis sunanga. Vraiment 2000 € de kolanga mto ça la posa au mon ami sunanga hein. Au mon yango miso ya kano ya danser na lata ba lentir libela. Hein ce que mon nga boye deuxième regard au côté mais pas mon yango 2000 €. Ezui merci encore une fois. Na boketu ya yambo esengela ke loba. Poko loba na ngeke sa malamu ya Laura Sokoko ba folio asali la bokecho za marque de pesa bokecho ba fiti botikel pamba okosala ba congolais et le côté nyoso bo sala kabale wana ya ngone biso to boy to lobi Congo pomoko ndeko na ngai message ya lelo to uti kokunda bomoni yango na mikolo mileki 3 personnes ya makasi munganga ya makasi abadeli kotala ba police la biso la este ba mapinga ya makasi babale ba kofibilo boloba ki guerre ezate bolobi guerre na Congo ezate tozoluka to bunde tumba bilo boko tala ba fitilité tozoluka to bunde tumba bilo boko bina tozoluka to bunde tumba bilo boko kelo ko yembaka ba filmaka bilo ndeko na ngai eza mabete o sepela eza mabete ba bengso na fête o kende eza mabete. Mais tous les compatriotes, les patriotes, bateau baza na souci longo la biso. Bateau bazo mona pasi ya bateau. Oh bozo gangate. Makila boye. Babomi boye. Basala mes na simalango ki kolia ntaba. Pozo finga ndeko nanga na temps il faut réfléchir ni toko sala poto tindela ba maman se ya ba Bruno Mimbenga ba King Bukele ba Lebolo Jwa eloko li toko ko sala poto tindela bango po ba kele ko tumba ambassade Rwanda po ba kele ko bomba ba Rwanda po ba kele ko torturer bango ndeko nanga ezo sala biso pasi na motema mama Jawa prompt rétablissement assalamu alaikum ba musulman nga ba mama ya moto mojali moto mozima mite ndeko tuzo capacité biso toko ta ba réunion bato musu ba bengi biso be po ba déstabiliser mais na komi na réunion to sola li kamni ya Congo na poser question nanga na tuli bango siko po na Congo makambo ezo lekana bolobi méthode nini o mama se yo proposer ni ngabi tela tuli bino bo biso to meba simba mandoki lese ba badal ba simba mandoki bino bolakisa banani ko beta mandoki ti bolakisa ba ko beta mandoki et on soit temps combien boti ko kosa biso bolingi libération te nzoka batola bazaki po ba piéger ngai se bango bi amuta osima mandoki azate mais to sala mandoki na biso bo pesa ba moyen to kendo bunda nzoki ezala ki piège tango ba osola to zala na océan ngana oyoka ngana bika po banje ko musubaya ngape mba moyo yoka neti libumo ningani yesi ba hotela subalo msabi ata ngabi tengalo ba français te
et pas nanga lingala na bota mi na leli inge muta comprendre que beba leli la te je suis na leli inge na leli na lingala na bimi na ke suba boye na baluki la telemi boye na moni batu mo ba okota na moni mutuka mo telemi ko na moni ba oflo ba koti ba vandi wana mususu pe abenga pe na téléphone na bise mina ça on s'est soulagé ye batikali ba osola akaisaka kati téléphone na ola tsabilo ka boka sanzambe le tumbo to bunda ndeko attention yo muto za collabo ye aokanisa ke akati okakati te siko ba osola tetanga osonga bile bosaka assembla bona oseya zonga so bosa assembla ça va nga pe ko akata kata bika allo ayeko sutuka ke akata e téléphone te mba mo akati nga pe na biseka merci pour edenga moi bozwanga ezate nandela bikendela kina. Pourquoi? Parce que tozo tambola la sainteté. Tozo bunda bitumba ya Congo leko tozo boya soki bozala ba couple bino. Boye bisi biso mbamba mama océan likambo za boye mama océan likambo za boye mama océan likambo za boye. Lobi bozoye bateke bana oyo to bandeko na biso oyo ne tumba ba obundela biso oyo ndenge ba oganga bango baza na parti prité yangwana nazo yebisa bandeko langa nyonso tozo bundela solo boyo kaka mutu te mutatinde kabilo te boyo ka plutôt nzambe ba mbiska des ebele oyo toko kufa lelo Rwanda koti partout attention biso moko to venger Congo c'est quoi tango roi koya. Oui, tout ça va congolais. Il faut tout bunda. Mais bana lumumba balela. C'est quoi tout bunda ndene? Déjà côté mo bakangi biso parce que ba y endroit balé déjà bon là-bas. Babi papa ça kufa basi bakalisina ye les autres zaki combat là ye pour na biso eloko ezate. C'est quoi biso là ba brino to ko intercaler Rwanda ngeni. De roi Koya a tindi balkanisation parce que roi a une mission il faut quota il faut lia il faut ça c'est comme biso to linga to empêcher tiana vidéo ndé bande ko lepsa basaki la Belgique ba obunda kuna peuple congolais ba souffrir likolo na bino ba rwandais boya profiter aux passeport à Congo bino boza rwandais bo wangana hein boza passeport à Congo pona nini Olingo salani les Rwandais hein ba yo passeport à Congo ta ke ba Rwandais hein boza Rwandais bino hein oui parce que boza ba Rwandais boza passeport à Congo pona nini peuple congolais botala ba Rwandais bango yo ba na consulat na Anvers kozwa passeport à Congo bato ba boma biso na Congo bango yo on sale le côté et loko il fallait que biso beto ça na Congo bomoni bango ba otamba bino ba Rwandais otoko fali kola bien pas Rwanda qui ont identité à congolais bande ko la biso na poto ba tomboki c'est comme ça biso photo sala c'est comme ça biso photo sala mais c'est otoko sala ndenge nini to bimi na qualité peuple congolais oui parce que président parce que Patrice Emery Lumumba c'est notre héros o etumba na biso to Zolanda mais bana e balé déjà kanyaka abi papa ça kufa to mona ka biso le société biso to bota baki papa to kuta ki était to lia na biso mais c'est quoi par rapport ya biso bandeko oyo to bandeko kauka mungongo boko pesa biso nini rien mais pona ko benga to ça l'émission là tout ça qui est important bon mondeni bo tindika bandeko la bino balia bakanyaka parce que politique à Congo ça les tango ya trouver na egena likamuna ete nda bengi mama océan brudo mibenga likamba bomo na ngondeni King Bukele Charles Kombe Tatiana Tumba biso ba ichwa ntomo tolobaka mais tango pake koya mwana bendana ba bolole wala bokesa musala alors boende to libérer Congo égoïsme ko boya bolingo ya ko kabela baninga soki to lenki to sengi bo fingi biso lelo oyo ndeko langa bibembe yango na kabuya l'homme puissant ba uti ko kunda bandeko la biso guerre ezate la est lelo lobby
soki na bosani be heure soki 20h te ba 22h 23h kabuya chelo ni leki la Kampala bande kolanga ba cri wana bozoyoka ce sont vos frères congolais o bakena kotanga ba classe lelo ba mama miteme beti passe ba ope balinga koboka ngunda bakena koboka ngunda kuna miteme komi passe wana boyoka ba oboma ba congolais ont-ils les congolais ba kosi bango ba bengi bango boya ba koteli bango na ba doctoire ba rwandais ba oboma bango ba congolais est-ce que faut tika ka ba rwandais boye lelo Félix aki okutana Kagame la Brazzaville pour okosa ba peuple congolais ke ngai na ke koloba na ke kogangela Kagame est-ce que Félix soka gangeli Kabila te Félix ogangela Kagame pour ba congolais ba yoka ba océan Félix azana Brazzaville parce que okutana Kagame pa gangela est-ce que Félix azana makasa ogangela Kagame toi kende ko gumba mira Kagame ande ko nga boni to bosa la ka Félix nzamba boya yes le diable en personne Félix a okele ko gangela Kagame te ko mseni Kagame c'est le fait Koto ba ko sabso procès à 100 jours. Les Congolais. Pourquoi bozo landa biloko la bozo boya koyokela ngande ko la bino? Ndela kena kilo bia mbiska dana soki na kufa ki mebolelinga. Ba miso balinga balo babu zoba na yake ndeko ko sani mena ko ko lukela ka mto fi anga zoba leloti. Na ko ka ko kaela ka po yo zo souffrir te ndeko langa. Bino bokasi na poto to lo ba la vérité. Bino tout boza bien na poto. Bino tout ne bokena ba poto wala bobima. Boza bien. Mokie. Aza bien yala. Qui est Monsieur sali 30 à la poto à salakate. Vous trouvez ça normal? Mais bozana ba mayele, bazo maltraiter biso bande ko ngai. Hein? Bazo maltraiter biso. Tout ça l'opération Jeanne d'Arc, bozangi ba moyen té. Souffrance bozo kalelo. Soki biso to teleme to bundi. Ndeko nangi esiliti. To na makasi ya ko bunda té parce que toza la mbongo té. Toza limité. Lelo combien de bato babenga bofinga ki Félix azobine boyebisi Félix akoma ngeleka mais lelo oyo ya bino pe yango wana Martin Fayulu Madidi ye wana za kobina ndeko na ngai botika bango babina na bango po yo zolandela bango po boko yoka ngai soko yoka kinga dena sina denosaki makambo kala donc ko benga ngai te po tuna nga biloko yo ndeko na nga na ebisi bino tout politicien congolais a un but précis ndenge bino bolobaka lokota il fallait pour nous distraire abundela biso te ana posa délivrance à Congo te délivrance comme po biso soto kokana bakolinga Congo ebika te parce que bango bazo gagner tangu trouble eza la Congo boyebi yango te bango bazo ba bénéficiaire tangu désordre des alliés po bango basi basali ba kombo bango balia bango bazana ba piste ya makamula bango to bala kolobela ka bango ndeko lango le to lobela Congo est en danger Congo est envahi le roi zo kota na malamu papa pa koya na malamu bango so bakoya na bango basumbeli Congo après bazongi ba ye konoptiser peuple congolais ozala irresponsable obundela mboka na yo te ndeko langa nini to salite nini to lobite po bozo boya koyoka sensibilisation ya lolenge ni to osala bilote tongo midi pourquoi totika ba histoire oyo Félix soka binya za lesengo Martin Fayulu Madidi soka binya za lesengo mais yo muto za lesengo to zo souffrir po le zo boya ko yokela ngano to bina yo ko bina mukoni pourquoi bolingi kama kama mike les vidéos kozo yango makambu ya minene ongala zo yebisa bino na zo lakisa bino des généraux na bino bakufi docteur akufi bakeko kunda bango bolandi bien ke balobi po guerre ezali babomi bango baza victime à guerre oyo baza ko éliminer batu na uti ko yebisa la bino awa recrutement ko salama po bana na biso bake ba soldats so disa ko kele ko secondaire po ba boma bango bolingi te me ba pelo na zwaka on dirait na kana problème na changer numéro kaza problème na binote bolinga koyoka te to sangisa misolo to bani ko bela bozo boya bozo soke la biso ba vidéo ba espace ba téléphone comme ko kufa so téléphone pe kufa ko somba te na ko benga ka JKM atinelinga téléphone na bengi ya enani équipe polate bazo yoka biso mawa soki caméra na ngale le pe kufa na bengi ka mama boy na mama Jovi na joli kuna na mama kuna ba yeko tine me bato moko ala ka bato ba osunga biso ba papa Michael bilo memiso bo osunga te me bozo na mbongo me bozo benga trop bozo saturer biso et puis na komi na moyen de déconnecter la ba groupe voilà parce que ça profiter benelo côté
tout ça, le projet, mon côté, à ma casse pour la Congo. Vous s'attirer, biso. Solution, mon côté, nous avons pas la Congo, bah, groupe tout au Bochaka. Et ça, quand on a une photo dans le chat, au moins, il y a un débat inutile. Débat, mon ya malamu, et ça, c'est que nini tozu pour la Congo. Parce que, bazo, ça, la biso guerre. Bazo, bon, ma biso, le Kagame, a commis ce qu'on y a commis victime. Au lieu de ba Congolais, ba comme victime, ba Congolais, ba là, passe na bango. Yo, so, moni biso, ba étudiant, rwandais, ba salé à l'université. Ba étudiant, la biso, bilo, bozakana, ba rwandais, bo, ma bango, te poali. Dala, ba bombe, étudiant, la bilo. Bango, la laxibé. Baboma ki bango lobby de kolanga la 23h ou 22h ba kosi bango ba bengi bango na Kampala. Babomi betidia congolais. Lobby dimanche s'il vous plaît. Mais biso na Congo to bomi nani soki to keto tumba ambassade Rwanda na ba bololo bazakuna ba soda ba telemeli biso. Et puis ce to sengi bino mbongo. Ba petio ba ola la kati ambassade Rwanda ba petio ba ola la mère mbongo za te to zonga nga ba petit bozonga. Te bisa bino to boma moto te. Ba petit ba na kati ambassade à Rwanda ba kota ki muta ebité et ba petit ba ole la mère to surtout possession to kosala ndeni et alors quand ba kabila bazonga ba kota kawa balala pendant 2 ans na ba soda despenda kumoko na kabila hein bazai kuna na mongalema ba ye ko bima po ba kena ba kekisangani batali ba bi soutien zate. Mais Kabila yi bakate bazawana. Ba soda la bisa DSP mibali. Ndenge ba obe bana biso ba maman esprit ya kosakala te. Miso ba koti l'ambassade ba tali ndenge ezali ti. Une semaine yango ba petit ba bima na bango. To senga mbongo ba opesa te okifalaki ambassade ne koya bande kolanga. Comment ba bomo bande kola biso? Comment bango ba onyoko la biso? Mais biso to vandi la biso to permettre babilo okaka boye. Il y a fait tout ça, le sabotage dans la bisoté, bande konanga. Pour les bénévoles, la batomité, ma bébé, beau, pesa bon côté. C'est quoi libération, on va libérer, libération, quand le cas banyama boy, libérer, to libérer on ani. Hein? Bah on va au tinde biso ba soda mandoki. Ba obeta biso ba okanga biso nzala pe pai. C'est quoi boye bisanga to libérer Congo lo lengeni, na ba projet à long terme. Bana to bandi ba projet à Congo on to libérer banda ba projet ça. Ndeko nanga bandeko to sala ba projet bango ba olia biso to olia terre. Obi que les pays d'Afrique nyonso peut-être ba olia biso of biso hein. Mboko esufu mais mboko za na nkitalango. Sensibilisation nanga mokolo lelo lobi congolais longo na bolema. Congolais katati na likambo na yo. Congolais to bunda. To bunda. Ba osala biso guerre bazo boma ba bomi lobby. Ah nzamba lola mobutu sese ko kokongbo ndo azabanga nzambe na pe na tanta ko condamner otoyebi mboka oyo eza mboka nyelaka tout le monde a commis un aventurier tout le monde a yebika que cela ça nga ki jale liste yango na komi ba moninga boy ba ko récupérer nga ba ko pesa nga mbongo de bisole ba bolela bino tondi ba to kufa ba inonsa ba na bisa batika hein pourquoi boza batu mabebo ba congolais bozo créer les ka batu ba filmer bozo créer les cas batu makambo déstabilisation des mondes d'abino vérité de boya vérité de bino bolingi te tant tolo ba vérité faut finga biso tant tolo ba vérité faut finga biso Didier Moumengi a beau frère nanga de la sabo beau frère nanga moi si na bomona photo la cousine ngai moi papa kulutu nanga propre akufa Tiba kota na kabila ti le pango papa kutu la sima stade bisika Didier ba kitela la cousine ba cesser ba la poto ba nyos Didier même ba la poto Didier Ebinga boy très bien c'est mon beau-frère Mariana nan a Kabili à Kabili. C'est comme ça que vous devez trouver couple na Kenaï. Yo osa la conscience là on yozo ça. To bandaka ko tourner kaka en rond. To bunda bolingi to bunda te ka poto tala ka batu. Mboki ezo zika. Les gens ne comprennent pas. Ton loup qui est baba politicien congolais, tout politicien il est collabo. Tout avec S. Tout avec S. Ya malamu azate.
C'est bon boy koyoka biso lolo lobby bo omona. C'est bon boy to bundela mboka na biso lobby Congo ba diviser yango. Ma l'aide du Seigneur. Congo ekozalaka divisé te. Parce que mabele wana to bundela ngo ti bato malamu ba kobotama. O ba kopesa misolo na bango ya solo poto bundela Congo po misolo ba Congolais beleza ya mabe ya plaja. Misolo ba Congolais belé baliaka ba nye ba kote ba kisi ba pede ba nini. Bato nyoso ba ozo ba mbongo ebelo ba osaka ngo beza ba mbongo ya mabe. Lokwa oya lo raso kokwa yaki nango mbongo ya mabe. Yango no moni rebondir. Mais binga bandeko na biso bozo soka chance. Oko kota na zola yuda se bimiselo kwa malamu eso enza batindi yo ayende kona. Ndenge batebele bokanisa yeke Félix akepa Kabila roteka ye akokanga ye 3 ans 4 ans 5 ans kangi ta océan ko ebisa bino ke Dieu m'a révélé. Ndenge pe bobo ya lelo. Ndeko nanga mboko bakufeli kokomboleza ko tuna passe. Mboko bana matanga oya kufeli être cher na ebite ndeli likamba kongango ekotanga e pona boya ka kolia pe kanyaka po biso ba proposer biso mais na oka kesengo pola nini na moni papa mapasa moko boye na France avandika na pasi na ye azobeanga lobi a océan na ba problème ebele mais na tindolo moi ça ah conscience nanga na otekate po papa mapasa na yebaki ete mabengi ngazo ko interpeller conscience nanga c'est que lobi nanga teke océan sala bwe mais ayebisi ngo océan naza na mbongo te tozapela ba famille to souffrir mais natalité na koti ko océan bongo te ah ta mapasa yebinga te bosiko to ngaki lia na Félix ola Kabila na foulé au pied $100 ne ya pas si bon de tango aloba nanga malobani eza lokwa azo saka ke océan kokelo kolia na sala mutu te bunda bitumba atamba ya pambo kozanga te na lela ka joli na mama za malade azo bela sérieusement mais avant d'akabala bibo joli abengi mama tindi desa bongo muta bongo na décevoir ye aza na mbete hôpital grand peso kangaye mazobenga mama océan na ebite soki nzamba kolinga to kutana mais na sombi caméra eza lembo di comment na ko teka bato aboye mitema na biso ezokende wapi na beleli na ba Congolais bisika nyonso bozali na ba groupe nyonso bozo sala to bunda nde guerre ezali to tika Félix basala biloko na bango basala to tika ba politiciens balia la bango ezata na bango jugement nzambe ezali to ko juger bango te nzamba ko frapper bango tout o bozo mona na sina lobaki yango na bi y aura des épisodes pour nous distraire to kota nango te eza na épisode bazo sala la volonté na bango te c'est leur diable c'est leur maître c'est qu'on par la force à divinité de boso mona biloko nyoso eza dévoilé likama deso ngalelo na confiance à mutu ta na confiance ka ya nzambe na bunda komba so ipe mutu apesi nga mbongo te nazo kala nga pasi te po na lobi eza nzambe nda boyi na ye mutu ala pesa nga mbongo na ye me bande ko langa toko banda ko kritika kati mukoni toko banda ko talaka batu ti mukolo nini yo nani azotala yo est-ce que yo bisiko ozali ozaka malamu soko comprendre que mutu aza mabe sorte au milieu d'eux yaka epa na biso bato ozobengo po tobunda etumba epa na biso olingi te kuna mpe olingi te me yo tika ino kaka kotalaka asalaki oh non bandeko na nga rien ne va la République démocratique du Congo. Félix Ake sous foncé trahison na Kagame. Pourquoi bazo kutalaka la Braza? Pourquoi Kagame faut qu'il taka la Braza? Ba ekota la pression na biso comme na niveau ni. Kagame ekota la température. Karega azonga to azonga te. Mes frères et sœurs congolais, ce Karega zonga la Congo. Cela veut dire nous sommes venus de l'arche. Marcher pe na bango to bunda te. Koboma ba bomé belé boy congolais olali. Eh, Congolais conscients, n'a mobilisé, n'a sensibilisé, n'a lobby rien que la vérité. Félix Labraza, pour s'attendre de l'autre côté, accueillir Kosoana Kagame, pour bazo peser température à Congolais. Mais ngana ebisi bino biso la biloto bundeto. Famille à Lumumba bakoye ko accepter. Mais yo ozo bundela sans Lumumba. Tu peux faire quelque chose. Parce que ça, c'est blaguer avec nous.
testament ya Lumumba otikelaki ma Pauline ezaki makambo te bana na ba ko profiter ba bi occasion la sima papa to dondo mais pays patrie ezo pese patrie c'est mérite Lumumba ni bana ba ko kende ba corrompre ba mais yo pona mboka na yo tu acceptes biloko biso na bilo to telema ndeko langa na yebike bandeko bele bo beanga bolembi mais ndeko langa soki bolembi to aka na Congo tozaka na Congo soki bo bendeli Congo moi bo bendeli yango koni ba bo mabiso na bandako mais loko nga na yebi et loko eza ya yo obundela ngo ko défendre yango po yebike eza ya yo si Congo eza mboka na biso nzamba pesa biso toza na souci na ngonga na bike to ko la chaka ta mukomoko te soki nanu Kagame akufite soki nanu biso to bomi ba Rwandais awate soki na ba Rwandais batiki mboka la biso te soki be étranger nyoso bazoyo ka miela mboko soki na balongwe te nga na bike to tika te toke nango ka boye ba finga biso toke nango ka boye ba finga biso mais ti mukolomoko Dieu le créateur ko ba place na linga ki bato ba koma yango tika bato ba bima na bango tika bato ba sala mabe soki komela ote osala yango te ba résister au diable fouiller l'impudicité qui mande konanga to résister à Satan mais toi tu que dans musala dévoiler misala ya ba politiciens les politiciens ba ya pour na bit moko bazwa mbongo balingaka Congo mais balingaka ba congolais soki ba bundela ka Congo personne pas accepter la tango ACP personne pas accepter la tango ba bomi ba nebele boye c'est quoi yo kozala diriger ya banani yango na tile longa alela ka Mobutu yango tilelo la mona ka mabe ya Mobutu te parce que il pouvait pas accepter que na temps autozali Mobutu sera qui rendre visite na mboka moko ça veut dire que ko pelise la bango nde moto soka bimi ero azu avion qui na mboka moko boye cela veut dire que lokeloko biso tozozonga lisusu et pas Poutine tokele ko sola na ye toye balolenge kani bakoye ko aider biso poto boma ba Rwandais au bazala République démocratique du Congo on va tuer les Rwandais mot approprié pour na biso bana mboka photo boma ba Rwandais ne ba boma de la biso ngana leli naza la passe na yeko sensibiliser lelo po na yoki passe wane matinga na yoko ka passe ti lelo la zo sukisala nga akabuya l'homme puissant ya mama moko azaki locataire na biso mama wana ti lelo ayaka nzoto te ti lelo akoma koloba likolo ya mwana ya mobali akende kotanga na Inde mwana wana mayele ya kosakala te baokende baolaka biso mama onanga yebi tozosola libota nzamba lola lilisaya tanga beti likambo miso etamboli mwana mobali wana babwaka na escalier kaka po azalaki mayele na baindie baosala babiloko na bango nde basaka baje mwana wana aganye lokola Congolais aza mutu nyama batindika ile escalier mwana wana kufa nakanisi mokolo okende tolakana toseki mwana biso mayele mwana zonga ebembi gouvernement congolais esala eloko te ba congolais balobela yango te india bomi congolais po congolais aleki ye mayele abwaki na escalier eleka ye na persi indien aye koboma lisusu congolaise na biso ya mwasi tolukeli ndeko na biso bamboma wazaki ndumba oyo bandeki kosoda mibale yaya eza permis te indien akati ye mike gouvernement eloba eloko te ebongo tiweri na massacre oyo kwebeki mpe nauti kolakisa biso koloba ndenge nini ezala bamassacre oyo ezosalama gouvernement congolais mpe ezoloba nango eloko te biso bazokanda koboma biso toza komobiliser kosensibiliser pourquoi boza koyoka te il y a un sérieux problème dans notre pays tolongwala badiscours tolongwa kotala biso oyo tomoni ke fo tosunga nation toza mpe ebele tosunga mabele ya Congo kopesa mela mutu te tango makile ezobimaka mikolo nyonso congolais azolela partout bazoboma ye vous croyez que tokolona bilanga kopesa mela biso tango toza na oboye na occupation bondimi ke maya malonge koya ndeko na ngai tobunda
tolembi koloba français tolembi na biso ba débat tolembi kosolola banda to bandi kosolola na ba bobi ba Rwandais bipikute na Kinshasa na ba bobi ba ngote l'Équateur na ba bobi me ba Rwandais ba boma biso kaka otutala maboka ko boma me ya biso to boma ka moko to kangi Rwandais moko te ba ba bomi en bloc zamba mpongo tulendo fula pevi ingetela bana mfuluzi sensibilisation ezali congolais telema longola bolema congolais to telema to bunde tumba to za na guerre faut to sala guerre ko lele pa occidentaux te mama ya mbanda abikisaka mwana mbanda te abikisaka te à moins ozalo kwanga et puis bangala saka rara yanga moko batuka babeta baloba me ozo justifier te ozo lekana peuple Congo to bunda mabezali arrivé à roi na arrivé à pape mais soki boyo kelinga ba o bakei botika ba bakende biso auto tikali toza concert to bundo koza mala merci na Kabuya Long pour son échange par l'équipe qui gagne merci na Moïse Ngombi mi s'appelle électrique merci na Pape Dieu directeur de recherche stratégique prompt rétablissement na sango mokonzi parabe miso bangai ebino to bolinga rabiso to bunda pour la nation congolaise ingeta la ba programme angola no bondi abo tarde bono et la miso ko komela bino mamour d'Angola na mokita no Florence Matondo Milo to bunde tumba ya ba valeur to bunde tumba ya recita Congo le reste est à la bisoté na bendi matoyi na ba congolais inconscient o liso na bino zo fouiller kaka bobo une vérité na bendi matoyi na nga na bato ya bolema o eza temps ya bolema te o eza temps to telema to simba na biso o to za conscient to kele ko bunde tumba eza temps ya calcul te eza temps libenga na o et le balokota ile fala setinda yango awa biso to lo balengala to ke to poudrier plante ka bola to longi mais soki ozo mema biso la ba long discours tika ko benga no biso te toza na pose ya misolo to buka to boma to sasa to panza opération sauver notre pays opération Jeanne d'Arc place ya kotumba place to sali mitambo ekanga bango place ya koboma place ya kochuba nde bango bazo sala bayoki bana biso mawate babomi bande ko no lobi omoni ogangi ka makila somo mais yo revanche ezate na sima biso batozo ya koloba boyo finga kabiso ndeko langa. Merci l'équipe à soutien Océan du Congo, merci à papa Michael, l'équipe Mobimba, merci à Bruno, merci à Plus 49, la Chabia, qui l'a mis dans le taquet Tumba, Balabinaka Bazo Zelayo, vraiment tout ça la pousse d'ailleurs. Merci encore une fois la bino tout équipé pour la thé, Manananga, États-Unis d'Amérique, Kunjananga, Yanga Mokonji d'Angleterre, Maman Célestine, la France, Maman Célestine locale, mais là vraiment tout bunde Tumba, Daniel Ngenda, tout bunde Tumba, hein? Chobo langa que Dieu vous bénisse merci encore une fois là yo vraiment Charlie Chobo to bunde to maman Jovi to bunde to maman pasteur bolemba bisoté tant on beta ba porte mais parce que bino bato bosala biso confiance soki bino bobandi ko kosa le sou biso que to beta le solo bezo simba tende ko langa biso beto ko sala ko bango to ke no ko lia pa kabila tant mosusu mbonga kabila ko sunga biso to bunda tala épisode ya Laura Sokokoti tala épisode do bino bolingi épisode ndenge ya mélodie ba diamé comme sida wala bo tale belé to mo ngo ba 28000 vies ba koboye po boyoki kula ba betele solo ya sida e ko solo esengo nini soki ndeko la yo akufila sida yo ba da ko pomola yango esengo lango ezali nini to pesa respect la ba wey kale bazala sida kale ba ki ko sala test wala bilo bolandi mais auto solo ba likambo ya nation oye kobikisa yo po bato balongola makambo yo kasi bondumbu eza makasi poani po mbongo ezate mobali moko alali la libota mobimba bokalisi bango bandimi yango na volonté propre te babika mbongo ale tourner na biso bato bakisi bazoya ko profiter le londe na bi l'époque à Mobutu esa bakisi ezalaki bo Kabuya pardonne le bakata malobo mokelinga l'époque ya Mobutu po poison circuler bande kolanga il faut battre la basaka ya mbongo lelo soki tolobi makambo ya manike na lité ya kanda ba vie ba ça na banka ba bêtise mais tant que tolo ba nation boboyi kale ba uti ko sala examen wala bimisi na TV wala botali mélodie ba diama akufila sida mobali na ye producteur akufa wana
yango nde bino ba congolais bolingi distraction soki to komi na likama mboka bobo ko tala biso bobo ko s'abonner finalement boye bisanga bozo tinda siko bato basani tango siko to ko kena biso pende ba benga biso boye Bruno Mimbenga na ngai na King Bukele to bi bon batango pe to sensibiliser bango balingi na bango te to kela biso pa Kabila polo bila to Kabila tinda biso poto to kela biso pa maman Olive mama di mama bino bato biso bo finga biso les congolais sont comme ça sont médiocres et kolo la biso yo za pasi parce que boza batu ya mabe makasi koleka yango to tumbezo silate et tumbezo silate parce que bino batu bolingi tumbe silate c'est vous les congolais ce n'est pas les étrangers ont maltraité ngandene nazo chitelanga na komi kutu dia naso étrangers ont maltraité bisonde ba occidentaux ba coloniser bisonde to zaki la bana lumumba to bundi la bango lino ko yate lino yate po bazaki na intérêt te lelo bazo intérêt gi lumumba ya bengi bisotin lobi bozolo ba po bilo pe bozala ba intérêt te lobi te bozo ba intérêt la bino de congolais à sa bongo place ozo intérêt te à Luki à Loba à Finga mais place à mon intérêt mais biso to travailler sans intérêt to travailler pour la patrie hein bino pe bato à théâtre et bembe ba respecter ngo tango la richesse à Loba makamu na bino a bo fingi nga kutu na kota ata ba bilo na bilo te parce que boza bongo ndé la richesse à Loba bo se respecter kate mais lelo oboko pese sous raison bo changer tala ndenge bozo finga na bino poigno yebi ke mobalo atambola kana muto songolo poigno ko linga e mami ça n'a rien à voir mami ça basi bakabola producteur là bo ma mélodie poigno bolé la mélodie problème to za longo moko to senga les sungi mélodie alongo na point noir aya soki mélodie akimaka ke point noir po ebe ke bino boko saboter ndenge boko sala bembenye lelo comment bozo saboter corps ande ko la bino o asala ki mingi mabeni na sali bino pourquoi kakufi soka kufi la sida Dieu merci et sa maladie soka kufi la souci Dieu merci boye peut-être que souci bo maka koleka sida mélodie ba melai mbongo ne apoto na mobali azaki mobali na ye mobali ngo pa ke yake okufa mélodie akatse brazil ko la souci liaka ande